Bina Filé azako coloniser Fabre ti lelo yango wana vérité mboka bana na bana eloba inosibi Robino Mundi Boupe alobi atikita alobi tango yo zwaka osepelaka elelo biso tozwi, c'est-à-dire malgré douleur ya Fabre ba musicien bazako yokele mawate na seki natala ki Fabregas lobi pa ya Papi Mboma na yokeli ndeko mawana bia mutaza kolela na périple bakendaki na Paris. Le Fabregas a perdu 4 musiciens ba kisalika mwisi ya zazeze sous information te mais c'est exemple place nini ba concert ezongi batebele bazobeta ba concert bandeko ebele babimi et Bina Filé aza kutika ko lancer ba mabanga te aza musika apa aza na durba audi kotinda message pa ya Fabregas, c'est-à-dire bike bitumba oyo eza muziki to bunda na muziki donc tango yo zwaka osepela ka biso pe dozo zwa lelo et comme donc côté ya Fabregas eza mwa malili bato azokoka te po fort ba vérité bato belé biso ba congolais to linga la vérité te et Bina Filé elo oni na sali atiwuti ko chelo mo Instagram na lobi eloba le vie na ngam fali pupa oyo njili te bato bazako yemba naza ko chela bino mwa illustration bongo tozonga ndenge nini Bina Filé azako coloniser Fabregas toleka makambo eza kopesa Fabregas kanda pe pasi yango oyo Bina Filé azako sala comme sika Bina Filé baza koyemba banzele bana et la jeune génération za koya balingi musique na ye ndenge bazolo bageza musique ya peuple musique moko kitoko ba jeune baleli batu bakanisa yake Bina Filé batu bakolinga ye na Kinshasa pa ya bana ba moto mais ekomi musika musique ezako kende ezako pesa Fabregas passe soko talif ko lobeli ya Fabregas lobi pa Papi Mboma azala mutu moko azako souffrir na kati mais Bina Filé lobi ya kotika yete ya komemeti na suka wana ba message uti pa Bina Filé alobi za musique abwaki jeton lobi eloba vient na ngam fali pupa o ezanjilité, c'est-à-dire il faut batu bayemba omoni pe mirumba et comme déjà patrimoine international et il faut musique ebetama partout batu baye ko la lingala ezala répandue en Afrique mobimba na ndenge ya idéologie ya Lumumba zaka na idéologie que un jour Afrique mobimba ezala ini et musique na biso yuko sansa Afrique mobimba à partir ya lingala soki lingala lelo Afrique mobimba comme koloba ngo ko sala bien pour na biso mawakaka po biso moko to komi ko négliger sous lingala. Revenons na Bina Filé azako coloniser toujours Fabregas azako lela pema egleki Fabregas azako kokali sous te po Fabregas akomi ko luka batu ba kotela ye ba luka ndenge nini ba ko supporter ba message na ye komi ba message ya mawa kaka ndenge ezalaka mais Bina Filé lobi o eza muziki to kutanaki na muziki to beta muziki mutabangisa moninga te montaki mapete eza pasi eza nini côté o Bina Filé plein azo kokotisa misolo eza kokota kaka omoni misolo ya muziki soko zo kozwango te epesaka keto omona neti muninga simbikisi ndenge bakomi kosalela ndeko na biso Bina Filé ba propagande na Kinshasa ke ya simbikisi yeboye bato bazo kosalela ye ba propagande po bazo kokate mais omona neti ba bandeko na ye mususu neti ba inosibi bazako continuer et inosibi pe azambanga danze auti kotinda message mo na bana wenge soko boyoki ngo message wana eza mawa mingi pona bana wenge, c'est-à-dire musique pa ekomi ba fere ba Fabregas ba héritier Watanabe il faut ba revoir musique na bango il faut ba zungisa na studio to komi na suka ya rubrique na biso ezalaki wana elom se signature soki bolingi bo like bo aimer bo partager à suivre na rubrique mususu eza koya na sima bye bye to monani.